Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Buyukiti. Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo karata kate. Ya on a bien yo. Ah Jima mukende. Oumela. KNB Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a terre envié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline donc Kardashian isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema Kinshasa eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi mbote bakilwa pe bienvenue na magazine na bino ezolemba te pour savoir nos réalité à Kinshasa KNB. Campagne bandi lelo tokende kosala constat na ba état major ya ba parti politique entre autres na UDPS. Kinshasa na biso yeah. Magazine campagne et bandi na mokolo ya lelo tango moni batu nyonso batondi baye ko célébrer photo ya président futur président na biso Félix Tshisekedi. C'est pourquoi au moni batu nyonso batondi lelo awa tandemo sali ko mona bango lelo on mobilisation yokuta awa IDPS to yebisaka bino ke ezala parti oyo ezala lokola esprit eza mopepe bakangaka ngo te non nul au monde eloko esalama président na biso aza libanda biso moko toza na kati ya mboka tozolakisa na opinion congolaise que IDPS eza parti du peuple mobilisation na biso eza kutu ya mingi te ndenge omoni awa yeba ke na ba Carrefour na biso nyonso o ba base IDPS ezalaka mobilisation bo ezali na yango na kolobaka la peuple congolais ba pesa président Félix Tshisekedi chance ya présidence là parce que yene mutu ayo changer Congo ya lobby eza na maboko ya IDPS neza parti o ebi passe ya bana Congo ngonge koki to voter président Félix Tshisekedi pour avanda na ngwende to changer système ya ba miyibi o to bakende bisika bikauka to zebisa pour changement ya Congo c'est Félix Tshisekedi Chilombo voilà l'IDPS biso to yaka 100 kopesa même 10 francs neno to zabo mutra na lare na ye bazolia bazomeda et il y a des responsables ici pour bakalisa bazava batumoko bavoyou mais IDPS to zana batumoko intellectuel bongo vanda ba créer ka leader abota makaye moko c'est un état d'esprit za na katia makila la raison pour laquelle que le transport ya lobby ezalaki normal ce qui IDPS abimi to kangaka le deux boulevard tokangi deux boulevards tokangi petit boulevard batu bayolaka kozonga mbango noki parce que soki ke mokonzi ya IDPS akite na boulevard alors transport ezalaka te ça crée l'embouteillage à travers la capitale alors batika koforce makambo soki ngonga ebeti si vous forcez les histoires etali bino chaque chose a un début et une fin. Nous entrons en politique par apostolat pour servir la voix de son voix. Si on regarde ce qui se passe tout autour de nous, il y a de quoi réfléchir autrement. Nous allons seulement nous battre pour résoudre les problèmes majeurs de la population.
les problèmes de la pauvreté, l'électricité, la sécurité. Donc ce problème ne sera pas résolu tant que la population va continuer à souffrir. Je ne sais pas quel type de politique pourrons-nous faire pour innover dans le monde politique au moment où les autres souffrent. Levé du corps, il y a sort des chats de Thérèse Kapanga, la moine Kintambo et Salami Lelo, l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-mama Yemo. Pasi Kolela Mawa, na moine mwasi oyo azwaki masasi le 21 janvier, na marche ya ba chrétien na paroisse Saint-François de Sales. Notable ya Kintambo, Jimmy Mukendi Chimanga, elongo na batu nyonso, bayaki ko consoler famille, basali cortège, ti na paroisse Saint-François de Sales, Kunande bana Kintambo ba rendre ba hommage mérité na moko na bango déchet de Thérèse Kapanga. Ebomboza na paroisse Saint-François de Sales ya Kintambo esika messe ezosalama na 19h juste pe lobi na 10h juste messe mosusu ekosalama bokundani ekosalama bongo na 13h après ba hommage oyo ekosalama sur place. Jimmy Mukendi, notable ya Kintambo, a présenté par condoléances na famille ya Deshade na bana Kintambo, bana ya Lukunga ya Kinshasa Mobimba, oyo ba perdre moko na bango martyr ya liberté. Nous voulons mettre notre intelligence au service de la nation et dénoncer quand même les antivaleurs, les inégalités qui rongent et caractérisent notre pays, surtout notre ville, depuis les années, car nous estimons quand même qu'il y a à redire sur la gestion de nos villes, de nos communes, de nos cités. Donc nous ne voulons pas transplanter une certaine politique pour l'appliquer ici. Mais nous voulons faire la politique qui va résoudre les problèmes de la population quinoise. Na cadre et article 15, débrouillez-vous pour vivre italiana, les jeunes filles oyo aboya na ekozela bambongo ya mobali a créé maleo na ep spécialité na ezali pour na madesu. Azali bongo na commune ya Matete na quartier Lokele boza ba détail ni le mao. Kinshasa na biso yeah. Magazino. Maman Taliana alamba ne kitoko. Premièrement aza propre. Esika pe azosalela eza propre eloko apresaka na epa na ye yangwana. En tout cas ba prix na eza abordable parce que mutu na mutu azolia selon poche na ndenge eza limité. Alors to mona ke quand même mutala nezotamba malamu mais azalande na bolembute a continuer kaka na ekolia na lie madeso soupu ana loso donc na kokite tangu na lembo na sani na oye saka bala matete awa to ana restaurant Tania awa balamba biloko moko magnifique soko lingo lia ya na ngo cher te o sukindeni te
mbongo moko ya mukie oyo vandi mpepe moko kitoko ventilateur eza masanga na congélateur eza nyonso toko luka awa ezali oh eza cher te eza ngaka 1000 francs au lieu kitoko so omoni ke te na koka te bakote kuna biloko bapona madeso eleka mafuta la mai mais a okolia pona madeso santi bandale pour mettre le temps na lia ponda madeso de ponda madeso na lambo maka de so na bina loba de no singa kana batu nyonso baza la confirmer pondima c'est que folia ponga pena nanzima obake tantonga mo na lamba mais yo moko yaka soko ye olie ndoko me ma témoignage na place na lo bebele de soko ye kana lo kele au sentir biso ya kolobeleza te okozwa au pire à partir de 1500 francs aux olia oza à l'aise tolambaka nyonso awa do ba plat tolambaka nzombo ya musaka tolambaka soso makaya bwa musaka makaya bwa kokalinga Thomson biso okakana dongo bato nyonso baliaka dongo te aolia oui abordable oza na 1000 francs aolia soso na fufu na au pire okolia oza na 700 oza na 500 olia loso na madesu donc à partir de 1500 olia 1000 francs 500 mato kolia ça va la matete baya chez assurance ba trouver le boko donc olamba ya ba mama na biso ya bomwana eza pataliana base bayombi na vava donc ay maleo umetumena na vava tudiange tumamo donc assurance maleo ma assurance dizina zebe ko maleo mayombi bayomba luti di baluba mulamba kitoko donc baluba balamba ngachaka madezo makunju betu batudiango tu madezo mabota donc mabota makini donc musidi boti dia aikini yo donc information eti vana baluba mboti zenu betu bayombi mboti zenu kaka mama bedi ya mavova ba reporter ya KNB bakendaki bongo kosola na bakino bayebisa biso ndenge balobaka na Kinshasa koswana ezali pilipili pe mungu ya libala elakisaka nini boyoka ndenge balobi na micro ya Die Maweja. Kinshasa na biso yeah. En réalité koswana ndenge bolobi ezali moko ya ingrédients bolingo parce que à chaque fois lorsque na relation bozo swana ezo matisa eloko moko ya malamu. Ma confiance de mais à deux fois il m'a dit ça sous affection. Pour ndezala surtout na kati wana oyo babengi vrai bolingo fo leka na betape wana ndezala. Pona bolingo ezotambola soko swane ate so matate ate c'est-à-dire eza bolingo te. Yango nde mutu esalaka tant que bomonaka ba bolingo mosusu omona ya moko boye esengaka mwa bambata air moko mwa koswana air moko mwa nini esalaka nde mwa bien. Faut ezala po soki eloko wana babengi pipi na mungu eza te bolingo pe ozala te na bolingo mo epesaka moto parfois malili mo boswani mo bobundi mo boyokani c'est ça il faut ka pipi na mungu ezala yango babenga yango bongo nde bakulutu aloba pilipi na mungu pilipi soki ezangi mungu moyo liango eza te il faut mungu ezala po compléter yango wana toloba bongo na bolingo. Oui pourtant babalisaka biso ne yamba nzambe to devant banganga nzambe to lobaka pour les meilleurs et les purs ba pire wana ezali tango tozana ba kokoso meilleur ezali tango pe bisengo ezali tango pe molonga ni nomoni ke no alinya bunga il faut kozongise na nzela na soki achema to imangongi okobete pe mwa mbata elobite ke tango beti mbata onyokoli te obomi no sali pozongise na nzela. Na libota ba parents bokolisi déjà bana ba komi mikolo makasi mais arrivé que maman komi susu na zemi bana ba lobi maman ko bota te réaction na bilo ba parents e kozala nini ba ngote mela ngote etali ba ngote bango bakutaki bisote bakukata bolingo na bisote so nzambe abi to bota sara botaka yambolani baza ba impoli ba très impoli yo kokota bolingo papa na aboti yo ko bopekisa bota abotaki akolisi yo azo continue vie na ye soki nzambe alobi ekoki wana ekoki abota te mobali na ngai papa malgré tokoli soki likambo yango ekomi bana bakota likambo na biso ndenge nini zali passe normalement eza éducation na biso baboti soki lelo bana bakomi komanke baparent biso seke baparent toedika bana malamu te po soki parent oyo azali mpenza responsable na mama oyo azali responsable
po mona penza mwana na ye akende ko manquer ba mikolo eza mwa passe eza éducation utaka pa na biso na ba parents dès que tozo bota bango to lakisa bango déjà éducation wana malembe mwana pa ko la éducation wana bana ba otemi la zemi ya mama mais ngapi no lobela bango mais mwana ko imposer sur papa te na bine to so na mwana botale za bo za accident faut ko ba komboso ba comprendre déjà mawato so pena bana penza ba koli ba boti pourquoi maman ko no bota lisusu na ndimite pona nga bana nga basi ba koli ba so bota mina vandi mwana nga suka zaki na 3 ans akomi na 20 de 3 ans donc 22 ans mwana nga suka donc quel 19 ans ton enfant pona ngai ba mami ngi bazo exemple na ngai nako benga ngo za lia ya impudicité poko maman so koli bana ba koli akwa ser ozombani bana na baso ba ko lesa yo ba po vandi ba lesi yo eza tina te so koli o bana siko bota bana basi ba koli bazo ba koko wala mama ndei nango un exemple no pesa bana toyebi to soki ezalaka manke ya biloko ya koteka bato misusu bazalaka soki amoni moninga bandi commerce na ye atie eloko wana ye mpa kolanda kaka ye meme eloko wana mpo ateka boyoka ndenge bakino badeplore comportement wana Kinshasa na biso ezo évolué mingi na Kinshasa surtout na Kinshasa bakinois baza na molimo mo benesi ya sondage ya kolandela bavie ya bato omona soki ti moto atie mwa mesa na ye so te ya cabine amoniki akomi na mwa éclateur ekomi koya ye mpe abiniki nalanda donc biloko wana surtout même si na baveni omona mama moko atiaki mwa mesa na ye ya mbisi na veni na batekaka mbisi te mais ntango mama na tie mbesa mbisi azwi mwa play omona bavaze mpe mosusu babani kolanda d'ailleurs molimo moko boye ezo évolue mingi na kini eza molimo moko ya contrôle ya suivi mais cette fois-ci oyo balandaka wana mpe omona mpe bo akwei na ye mpo nini ateki azoteka eloko na volonté nde moko te ateki yango mpo amonaki moto abandaki koteka donc bazalaka pena na vie pena ya molai pena mingi te esprit eza mabe esprit ya kolandalanda bavie ya bato o moninga asali boye nga pe nasala boye eza nango malamu te po eza biloko epesamelaka motu eza don ya motu eza motu mosusu okoki kosala nyonso ke nalanda mouvement ya moninga pe okokoma place ya aza te po eza don na yo te don ya moninga eza ya moninga ya yo eza ya yo il faut yo sala oyo esengeli mpo na yo mpo na mutu na mutu nzambe apesaka mutu na mutu don na ye mais to sala nini eza passe ndezo sala bien ya azoteka fufu azokoya te seke kuna quelque part eza bien mpo nga le nazali koteka mapa ezalaki na bato azobana nga nateka mapa mpo wana nini mais na mapa wana soki pillage te mais lelo nakozala na lopango mais lelo namoni bato basekai nga ya mapa batandami na molongo ya mapa eza vraiment kolanda te azomona moninga naza kose retrouver ye babitikanga na te eloko ezosala bongo pasi songa nazoteka fufu yo okoteka makala po biso tokoli a tobotami awa tomona nano commerce modèle oyo ekomi awa te ezolakisa pauvreté eza makasi po motu nyonso alingi ateka sikoyo nana kosombela moninga ntina suka tomosala troc yo ngai napesi ofufu yo opesi nga mapa motu nyonso soki alingi asala eloko na ye il faut kozala na esprit ya kocreye po okoki koloba neti ndeko na biso ndenge azoteka malewa na ye ngai nakende okota na malewa ngai nasiportaka na ngai moto te mais okomi kosala po ye mpe azosala nini azosala ekoki kokende liboso te moto azocreye ya ye marché sala mpe effort po par exemple ye ndenge atie makayabo nayebi ke na pembeni na ye kwanga ezangi nakoki kozwa mpe mwa kwanga na bakisi tu vois yo mpe osali un plus mais soki ozwi kaka makayabo ye azosala otie pembeni wana ozoluka kaka problème. Mais s'il y a présentation, il y a un nouveau archevêque, il y a Kinshasa, Fridolin Ambongo, écoute à la Bongo le 25 novembre au stade de Martyr. Mokengeli pata molamu Nzambe akoni yo Tanga Nzambe Batata Christ Bonson Tata Episcopo Walokumu ya Kisasa Monseigneur Fridolin Ambongo Olomingo, il y a le 25 novembre 2018 Nangonga ya 9h
19h. Stade des Martyrs. Bon sang, Tonton Nzambe Botondi. Natina Bofunguli, Moussala à Tate Episcopal Kumu, Monseigneur Fridolin Ambongo, l'archevêque à Kisasa, Kin Est, Kin Centre, Kin Ouest, Bakristu Toya Meke, na Stade des Martyrs, Kosambela Pekoyoka, Yakozanga Teo, Oyeye Lamu. Imprimerie Info Concept ezali wana mikolo nyonso pona kosala ba impression de valeur na bino nyonso na tangu ya ba élection oyo boza ba détail n'élément oyo. Info Concept, imprimerie moderne maintenant à Kinshasa, service rapide et de qualité. Les imprimés les moins chers de la place. A4 à 400 francs congolais, A3 à 800 francs congolais, qui dit mieux? Carte de service PVC rétroverso à 8000 francs congolais. Carte de visite à 35 000 francs congolais, 100 pièces. Impression t-shirt à 8000 francs congolais, polo y compris. Impression bâche et banderole. Impression affiche A2, A1, A0. Duplication CD et DVD. Info Concept, imprimerie moderne, qualité supérieure, sur la idéologie. Info Concept à votre service. Une seule adresse, immeuble Boutou, local 10, centre-ville Kinshasa. Info Concept numéro 1. Match ya Real de Kintambo na staff Monalobi et Betamaki na Vélodrome le 18 novembre. Puis troisième mi-temps ezalaki bongo na le retrouvaille ya Kintambo na Bokasia. Numéro 39 Jimmy Mukendi. To sepeli makasi ne honorable amoni de match ndenge pe leki to bi kana suka to vanda na honorable to proposer quelqu'un makamna biso ndenge zali de pe ba Kitambo to zali to sukisa na bango to beka de ebele te de kaka de to ebise papa ni bakana pe ba kosala biso yo sur le terrain de ka rebele te ya Jimmy to gagner mon idée ebele te de Jimmy nam de biso to gagner 2. Honorable yo sur le terrain déjà ya ki na biso bana Kitambo na minga o lobate po mama bien zoya bo préparer ga trop po na biso ke mambo to sala honorable Jimmy Mukendi na biso bino Kitambo za tomber kolo mabele akoti makamuna ye na minga o lobate bo mo da match e beta mbota batu kolo bat basé belé na bokasito honorable na biso Jimmy Mukendi match ya kitoko na biso bino ga dozui bango na parlement e bo sambwe bo lituro ha tanga national cadre na lo balesi bino ga dozui bino na parlement bo sambwe ye kolo ba faire Nkolo Kitambo aye kozwa makamuna ye deux fois te na biso bino bon to sepeli mingi to mo be présence honorable azalia donc to sepeli donc makambo bien 39 donc Kitambo simanaye 39 ne makambo yango e match bete na terrain ba poli yo sa ko ba ko match ya 3-1 po mata ki ba terrain ba 3-1 c'était comme ça.
On aura d'ailleurs un quand tu vas quitter mon centre. Tata Mobimba est là hier. Tata Mobimba est là. Plaisir à trop, malgré que Mboula et Lingé Kobébi sa fête na à l'élo. Mais tu sais décidé qui Tocha Libaya et puis plaisir à trop Bana Kitambo de répondre à appel et à match yo. Et c'est ngele qui betama entre staff ya la Kitambo na mona lobby. Donc nenga tolobaki nenga ko salema. Makambo ka kitoko. Vous allez avoir après Moro Tokuta n'est pas de Binda pour continuer fête. Donc Kitambo Tolobi Mouta Kotate, staff union se allé avoir Moussale au Salama 2 fois. Ce qui va siffler prou Tobandi Ti Mukolo. Il y avait élection Makamutu aux Akitoko. Bobo Sanate toujours. Code de Gominaora numéro 39. So Kutena Ndego Kitambo PC Mbote 39. Donc ce Kutena Ndego PC Mbote 39. Mbote Kitambo Yangwan. 39 na bino. Il y a mon lobby, ma bonne pour la réelle. Et ça a dit plaisir à trop. Kitambo, Eza, Yabana Kitambo, Kitambo, Eza Kitambo, Kitambo, Eza Kibinda, Kitambo, Eza Kitambo, Kitambo, Eza Lufunda, Kitambo, Eza idéologie, Kitambo, Eza esprit. Tous poussent na makambo ya kombo na ba représenter Kitambo. Na lina lo babori. Oyo Eza propagande. Mais naza koloba na cadre ya ndaku ndenge mwana nyonso leki nyonso ya nyonso papa nyonso mama nyonso lobaka na bana na ye Kitambo tozalaki trop marche bien ya bato lelo oyo tozali na posa ya kozwa makambo na maboko mais to réfléchir bien que mutu oyo tokopona azala mpenza oyo ya biso ya Kitambo oyo akotombola surtout bendele ya mabele na biso. Un grand merci à ma fidèle téléspectateur Nyoso Bazala qui branché à la magazine à Bino Yalelo. Et comme il a souka, vous continuez vraiment à s'abonner massivement dans le compte YouTube Kinshasa Nabiso Kain BP Boye Bake Kinshasa et l'équipe partout. Magazine Kinshasa Nabiso et l'équipe partout. Magazine Kinshasa Nabiso.